Ciel ouvert, lève-moi nique mon anzambe mon mani. Loboko na tata ese moi milikola balinga pina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert. Ngeko landaka yango, ngeko talaka yango, oh na Vincent Makeba. Voilà, to pesibino mbote mingi na bana nyonso obozali na République démocratique du Congo, pe na 4 coins ya monde. C'est votre humble journaliste le pasteur Flamme d'Angola. Awa na zalinga imokote na zalina confrère nangai Cédric Makela, bonjour. Bonjour, pasteur Flamme International, Boni. Oui, ça va par la grâce de Dieu, Boni. Kitoko, malgré tout ça, tu dis ya matanga ya mawame, Dieu fait grâce aussi, tout ça va bonne santé, merci. Voilà, bobo sanate tozana day makashi otobungisi un grand artiste et comédien Diani Faye akufaki na mboka français le corps eyaki depuis vendredi passé awa ba tiaki corps na na cinquantenaire pe lobi na poko tozalaki na veille mortuelle, c'était bien passé par la grâce de Dieu. Évangéliste Cédric Makela, l'homme valable, vraiment émotion na ezanini tant oyukaki Diani Faye akufaki. Bon, vraiment, et le surtout à matanga et ça la passe. Ok. Na niveau ya ba Diani Faye azaki comédien oyo azaki kopé sa image ya bien même na libanda ya mboka. Ok. Asale ki comédien na depuis banda biso to yebi vraiment alors ça musala kitoko. Ok. Mais lorsque toyoka ki sango ya liwa wana déranger ki biso même na mboka awa mabe. Ok. Peuple congolais azaki déranger même bazali banda mboka vraiment sango wana ezangi c'est biso vraiment poni pasteur Flamme. Ok. Voilà, merci l'homme valable, vraiment ils a triste au bungisa monument ya théâtre ya mboka na biso vraiment ba comédien vraiment baza vraiment na passe na motema to monaki délégation oyaki na corps ya Diani to monaki mon beau-fils Ziguratoko oyo bayaki na corps wana bayaki na ba apofirenze bayaki vraiment ba comédien belé ba 2 minutes ba Hans Luzolo ba la duchesse bayaki balakisaki amour na bango o bazalaki nango envers collègue na bango Diani Faye o lelo azali suscité évangéliste Cédric l'homme valable tango monaki corps ya Diani zalaki accompagné na ba artiste comédien na ba comédienne et ça la ki ondengeni vraiment malgré tout ezali kambo ya passe ya mais ça la plaisir et là c'est que biso ba congolais tout ça na bolingo. OK. Ndenge tonalaki ndenge babimisaki corps depuis na France nde ba exposer qui on place batiaki wana na monaki vraiment mobilisation ya communauté congolaise na biso ba congolais nde bazalaki kuna et ça la biso plaisir makasi. Vraiment na kumisaki nzambe makasi tozala kaka ezala bolingo ngo ezala te so muta kufi. OK. Ezala rakita tozana en vie boé na mona elo mo abimisaka et nous vivons. OK. Tant boza en vie boé tant boza boé faut la sara bolingo. Exactement toki que malgré tout a kufi toraki ba marambele kaki na matanga ke azaki boyaki boy mais bolingo bolakisi et pas ya Diani Faye et zong ezala toujours na bato baza en vie. Et ça est le moment bien. C'est pas la marque de Baouti, même sous Batiki, en France, Bayeti, ah, pour nous reconnaitre, on a bango, on a si bango bolingo, on continue toujours na bandero pour Batika les bien. Voilà, merci na maman Denise Niakero, maman Denise Niakero. Donc grâce na yende koria Diani Faye et yaki awape. Bayaki na délégation ya ba comédien, bazaki les artistes, basangana ki basina mibali o bayaki na corps wana vraiment ba coup de chapeau la première dame maman Denise Niakero o andima ki charge ya day ya Diani l'homme est valable tant yoka ki la première dame azoki charge ya corps ya Diani
et il y a parce que milieu koufi hein. Oui. Vraiment la qui c'est qui a maman il y a monté maman là mu andima qui korwana et ya hein l'homme valable lobini. Ça là qui bien makasi aza maman. OK. Aza maman ta bana baleli na ndaku maman azala wana pona ko aider bana ko sa besoin bana. Na mona ki ndenga sala ki ndenge ba comédien mingi pe ba ina matanga vraiment pona ngana CP na initiative wana a continuer ezara pona ko kufate za pe pona ko aider ba tupsu ba comédien msus ba artiste be ba za pe ba difficulté ba za na mboka na biso. A aider bango na voie normale. Ezali bien mais et le sali vraiment na CP mbot na PC vraiment mbot pe azali maman présidente Denis Nyakero là papa Fati vraiment merci beaucoup na artiste basali. Voilà et to CP lui to moni ba contribution il y a Héritier Kasongo, il y a boss Timothée Mounongo, il y a José Nzita de Bruxelles, il y a Azimoutale, il y a boss Didier Simisi, il y a Jean-Pierre Diongo Pipina, puis il y a apôtre Idi Amen. To moni ba contribution na bino na ade il y a Jani Faye, puis to moni ba contribution il y a Sœur Divine Losambo. Puis maman Joëla Flajo, vraiment ba contribution na bino et ça la ki malamu to lingi to leka. To la kisabino na kati ya veille mortuelle makamunini eleka na veille mortuelle vraiment tozaki wana présent na Josué Liwanda Brown na blessing na l'homme valable tozalaki lobby na veille mortuelle tolingi to l'accent veille mortuelle au lobby nini vraiment pasteur Flamme lobby nazaki na makasi. OK. Mawananga emo bongo na ko meki esengo to na mona ki ba comédien na biso ba kenda poto kala. Ba fiatu la to ba tsoreki na bango wana. Ba po firenze to na moni bango ba comédien kala wana. Ba vie de loin. Ba vie de loin to zaki na bango ensemble ça lenga plaisir makasi. Malgré tout zaki likama mawa likama passe mais présence na bango et c'est pas ça makasi. Mais to rolo baka boete mais bandeko to même bango na kati. Ya kati ya misé ndenge lequel lobby na ba mona ba comédien na bango nde ba ki olela ndeko na bango na mama ya Janifa ndenge za yolela vraiment ça là qui vraiment makasi passer Flamme. Voilà to landa ndenge to zaki na veille mortuelle depuis hier to landa.
talaka bakulu totili biso liwa moko jamais zala ya seko namona ko kulu na bazolela ye bongo ye tashafira ipoka ouais excusez moi pour avoir retard na bana kuya déjà babenanga na ndako kaya licence yango na zongaki basilalenga temona ne fufu na ngai yango na kelaki na tala le kula likolo to ya se pour telemo se kota na debu bana boso za mishi makasi ta kuboto lo mama na baona tibukolo papa pardon quand on a vu qu'on a été inattendable et là, on tient la passe à combattre. Marqué, on est en train de bailler le grand de nous. Mais t'as pas de ça, papa, les gars français, s'il vous plaît. On n'aura pas une fois pour toutes. Mais on est en train de jouer comme on est bon, on est joué à la carte. Les gens l'étranger, il y a un méga frégat. Non, j'allais faire. Dans un souvenir loco, ils étaient les malades à Mako. La côté chic choc le yégué. Et puis, chic choc le yégué. N'a nous fait le yégué. Les gens ont groupe de secrétaire. Kuna et Lama, Moussala, Aspect. Kuna Moussala et Lama, Aspect. Vous aurez peut-être un chic comme la tam-tam. Ce qui va présenter Nyonso, la main n'est pas phénomène. Baya comme fois pour les artistes, ils ont vu la news. 7e, avec votre siège. Bien gay, bien moulu. L'Ibande Mandeko, Talama Namuta Makala, sacrifice du Kola Makala, Naya Maya Kala, vous répétez chaque jour, sans transport. Et ça qui est répété, l'unico répétition, les mots qu'il faut la répétition. Tout quel moyen, il n'a pas de fois, nous les bêtis et poli. La zone a chez nous, maman, oui. La zone a machopa, la niati machopa, et sous le lit. Nama poto, nama manga. La vie est là qui tourne, la zone a la bien. La boque est ma colonie, les testés, la fondée commis. La division de la hausse, disons le tigapa. Pourquoi ça n'a pas de presse? Les mots tout le monde est la porte, il y a siège, Naya, la Johnny Foy, n'a pas financé, n'a pas maki ou à la matizar. La fière, le monde bien. Les mots tout, les matizar. Gadiadia, tombe les mots de la colère, Gadiadia. Matizar, Gadiadia, Johnny Foy, n'a pas financé. Pourtant, on est actif. Il faut ne monte pas l'idée. À partir de 2 mètres, les mots tout est sur d'autres. Bonjour, presse. Abonnez-nous. La présidente du président, à mon idée. Bonjour, presse. Abonnez-nous. Nayo, comme a dit ça, il y a des chimères à battre. Et, où est la chic chose? Comment il nous dit Tony? Comment il nous demande de la attaque? Dans le dit. Après finir la Talinga, il y a une limité. À qui on a mis sur le téléphone? Il y a faille. L'équipe. Moi, je m'en vous allez d'autres. Il y a le papa de l'Unan. Il y a faille. L'équipe. On s'en note. Moi, je m'en Binamol, la chiche qui est gradée. Songa Ndako. L'obéissance de Binamol, Bandisa n'a pas mis les gars. Comment il était compensé des mots de poser au sage? Il y a Foy, Azaki, il y a un moment trop gentil. Assez Kakanaye, mais avec l'eau comme on souffre. Ah, mon chef, la zone qui n'a pas il, les gants, les vélos, le lit, la famille. Il est là, mais le même chef, Oyo Tina Motu, a dit qu'il a monté en musique, la liste des transports.
il y a failli, il témoignage qui ça et mérite. Donc, vous êtes à côté. Oui, on peut menuisier. Oui, on peut tailleur. Oui, on peut maçon. Oui, on peut corps. Merci, on va déclarer diaspora. Yazibura, président des forces, il y a un apport fini, et voilà. En solution de 2 minutes, la duchesse Maxi Bondoé. Maxi Bondoé. Ici, personne m'appelle Tedaki Yayaki. Non, je suis. Le lot est mis dans la pédagogie, à la pédagogie, tout le monde a salé. Nous peut-être à ce moment là, Tani politique. Mais à Tani, si pas la témoignage, nous avons ça la Boula Matani, à l'outil de l'on a un homme qui a dit qu'il peut être un Kitoko, là, que la Boula a télé mandé le bouteille Liboye, tout à l'heure, ça tombe pas, tous les Latani à Kedana, on a les gosses. Vraiment, bravo pour l'artiste, s'il vous plaît. Peut-être en vous, ma casse. Bien. Bien. King Chris Bazaar. Africains se trouvent les concours. Baïkoya bati wa Congo. Bakameruya bati wa Congo. Biso pe na Congo démocratique, tati Congo mukakela uja Congo. Alors, nous sommes de retour sur les plateaux, la plateau Nabiso Awa. L'homme est valable, je crois, au Mounindenge, lobby ambiance, et ça qui n'a pas quoi, n'a misé vraiment. Ndenge to moni ba comédien à Kala loko la ba siatula, to moni ba apo firenze, to moni ba zigura toko, to moni ba 2 minutes, to moni ba maxi, to moni ba vidéo, ba kalunga, to moni ba comédien. Et belé la duchesse, ba zala ki wana, ba la ki si vraiment amour na bango, na nenge leki, au lobby nini l'homme valable. Mais ça lui plaisir dans n'importe pas comédie parce que qui met comédie na bango ça lui plaît bien c'est pas si vraiment c'est pas si batumaka c'est malgré tout babi artiste à coup faraté même ça là na yende artiste balelare toujours na musala na sala ki na santa ki bandeko yo ba vie de loin ba sala ki ba sobe ba sala comédie mo wana malgré tout to na matara mais to c'est quand vraiment c'était bien passé vraiment vacances merci ndenge to za ba passer flamme to uti pe sous le to kunda Janify Touti peut-être de cinquantenaire, tu sais na yo. Touti peut se exposer qui corps ya Janify. Tu es na misère, tu zonga qui wana. Bande vraiment pas hollandais. On passe flamme tant au monde qui bembe. Ya mutuna yo Janify, zaki mutuna yo ebima na morgue. Ça là qui on est. Vraiment c'est l'engai passi Janify depuis na kin awa mutuna ngai tant na yoka ki sangwana na tant na moni corps ebimi na Janify. Loambo ya ba comédien vraiment qui vraiment personnel mais ça l'engai passi. Ah vraiment to le koloba mukie image belle to zong sa bango na image lelo de to uti boy to zaki na misé bembe déjà to le badea et ça derrière qui est cimetière. OK. Tant to zala ki na morgue de to ki na place de zonga sous na place de na misé. Na misé oui. To zo sa image wana bande ko balanda no bon to zonga to commenter en souka.
Sachez que bien aimé le Seigneur, après la mort, il y a un jugement qui nous attend. Même si Christ doit être ça. C'est quand nous connaissons ce qu'on comprend. Que si vous avez manqué le thèse, c'est une réflexion. Ça ne va pas me réunir. Nous ne pouvons pas nous abandonner. Ça va au l'homme parce qu'il n'y a personne qui est au-dessus de l'autre. Pour ça, nous sommes sur la poussière que nous allons m'appeler. Pour que nous sommes m'appeler. Si vous avez manqué le Koyoka, Ayoka, nous allons prendre le bout. Maman, qu'est-ce qu'on a fait là? charlatan, vous comprenez? Déjà pour moi, vous comprenez? C'est un mongol, pas mongol dans sa main. Mongol, il est déjà petit saïsaï, c'est un aventurier. Nous le mois car la petite Kema n'a pas fait. Mon conducteur artiste comédien, président artiste comédien à Ramoko. Vous comprenez? Président artiste comédien et Zali Hans Luzolo. Nous avons comme président artiste comédien. On doit même faire Gaou Poto. Hans Luzolo doit faire Gaou Poto. Donc, Hans Luzolo appartient à l'élo a comme président artiste comédien. Fiston Saïs c'est la tika cause président artiste comédien. Fiston Saïs c'est la charlatan.
mongol donc aza simple mongol ozo comprendre nalingaki nazongisela ye affaire ya mai moni boko asalaki ya mai wana aobetango lobi ngano laka sikoyo ke leader amisi aleki bon esalinga mpasi makasi mpanza alobi nazalaki awa esalinga mpasi mpo via kufi avant or ke via kokufa nano ba age te bango baza baicone ya art donc tozalaki vraiment bazala basimba bankai me bakeba avant donc esali biso bapasi makasi na mitema baartiste et tout tozalaki kolelalela mpe tozolela kaka alors moni no faut dresser na bandeko na yo bacomédien ebelebele oyo mingi bamona mpe mingi bazali oko banini amour peut-être pour bacomédien est-ce que ezalaka vrai bon eza parce que soki ezalaki tenge tozala nyonso te mais fike toza seke bolingo ezali okotolela ntango elo mo moke tokanisake deni badeni motema mpasi makasi magevwe na ngai kakaki bandala bitisi kolongo na bipotini na misi na wanaya eloko na osenga kaka balimbisa la brune ayebaki makambo bande kosala te ayebaki te ntina bande kotrompe ya jani ke azalaki ignorante donc la brune ndenge aza wana bozwa motema ya kolimbisa mpe kosokola ye baartiste comédien botika la brune kotutu te donc merci beaucoup en fait coup de chapeau d'abord ma collègue de la diaspora avec ce qu'ils ont fait vraiment sans polémique tout le monde étant que comédien ou azana libanda ya mboka na diaspora vraiment coup de chapeau na bango nyonso l'organisation ezaki vraiment kitoko makasi et en plus quand on est venu ici biso toyambi korwana en bonne et due forme en commençant par le jour où tu dois corps en aéroport, bon qui va image, tu y a de côté cinquantenaire. C'était une bonne organisation. Tu y a les lobes moni, tu as la dernière demeure vraiment. Et ça il n'a pas beaucoup sengo. Je profite de l'occasion de remercier maman Asali qui est l'élo, c'est la fondation Denise Niakeru. Oui. Maman Denise Niakeru a fait tout pour Bandeko, Tol Yambakor Adjani, Lélo Naïsengo Boye, Tol Elaeboye. Bonjour madame. Bonjour papa. Tomonio Namatanga ya Janifai. Okoki ko se présenter aux anani oyo olandi ya Janifai. Bon, naka juste fine nae. Nalingae makasi ya omoni nae awa dona rangae o manja suka.
Alors, on les a déjà réussi pour la première temps. Deuxième, artiste monene star. Donc, faut pas tout battre mais il y a ébélé Madine. Faut féliciter ma maître Bazaki ébélé. Sauf que tu es à Gap, Nana. Pour donner la solution, nous sommes les mamans comme la vie. Et là, moi, c'était ça, réussite totale. Va venir moi la maman, et on va pas bouger quand il y a un appui à souka. Et là, on va saluer ma bébé. Donc, vous allez bien organisé, bien organisé. Et ça, c'est qu'on dirait ça, il y a un peu de choses, on a dit qu'il faut pas nous y aller, il faut pas te battre à ma porte au collier. Net, il va s'engoter. Il y a des artistes. Et puis, artistes, on a dit. Il y a des gens qui ont sali, les lois à donc c'est ça. Le président Massassa Lobidjani a coupé, mais il faut changer. A coupé, pour recevoir Jésus-Christ comme ça. Voilà le président Massassa. Merci beaucoup, ingénieur Josué Luanda Koli. Ah, Josué Luanda Koli. Image de vraiment Léli ainsi que Vandeko, na mon naté, mon image n'engue bemebi na morgue, ne totambo na ngotoke na ngona misé, n'engue kei vraiment Vandeko ba ki mawa makas. Cortège ezaki ya kosaranate. Cortège ya kosaranate. Le couteau embêté papa Zani azaki aimé na peuple congolais. Oui, balingaki ye. Théâtre vraiment au monde bon balakisi bolingo na bango envers collègue na bango le peuple congolais mobimba o azana 4 coins ya monde vraiment ba partager mawawana na famille ya Jani Fay to moni pe maman ya Jani Fay vraiment na bande ko ne batikali na souci vraiment to ko senga na bateau yo o basungaka vraiment bo simba libota wana makasi bo soutenir maman wana pour que aumela na vie parce que ko bungisa mwana mukolo ndengona eza choc eza vraiment choc elo wana tout ça qui même patriarche Vesa Makela oui si nous n'avons tokena ki wana patriarche Vesa Makela tokena ki ko représenter peut tokena déposer fleur na été patriarche azaki pe kolinga pe Jani azaki pe parmi ya bana nae o azaki ko encadrer ya moni présence ya Ciel Vert TV qui on a pour nous représenter patriarche Vesa Makela vraiment apprécie vraiment mes condoléances na peuple congolais mobimba mes condoléances ya patriarche Vesa Makela et commis à vraiment de cœur na ba comédien surtout nzamba za na ba voilà l'homme valable nous sommes arrivés vraiment pratiquement à la fin. Je crois ba image oyo ndenge tozo clôturer boye Josué Luanda Brown alors balancez-moi l'élément qui tikala ki po bomona pe kaka ambiance ya butu bomona pe na ba image mususu o ezalaki na journée lelo na sortie à corps pe na ndenge bazo kende na enterrement que Dieu vous bénisse nzamba pambola patriarche Vincent Makela apambola apôtre Idi Amin Nzoki Mbombo Char de Dieu héritier Kasongo Mokonza Bruxelles nzamba pambola mon beau-fils Ziguratoko Vanessa Kasongo Joquebed de Bruxelles Naomi de Bruxelles. Je crois dans ce qui vraiment merci beaucoup pasteur Flamme d'Angola nous allons qui n'engue to soutenir qui biso to qui ne longona je sais Luanda pour nous landa obsèque ya Diani vraiment on a PCP merci pour nous qui représenter patriarche Vesa Makela vraiment la PCP ba nza menu surtout balinga PCL Vert TV ils allaient chez Nabino chaque fois ceux qui boza les cambo to qui sur le terrain pour nous l'accès bino image parce que CL Vert TV dans la frontière OK ils ont la frontière les là là et c'est plein là bateau c'est mettre le cambo là mais to les pena bande OK tant pe lobe comme ma bénédiction en Nzambe elle pas mboli to zala wana vraiment la pesi ba na Nzambe nous surtout à CL Vert TV vraiment merci beau s'abonner pe beau partager et loko pour na kolanda bande romsu balandi image té balanda on ko ça vraiment bien la pesi ba na Nzambe nous surtout bazana mukili la pesi bango vraiment merci beaucoup ndenge balandi pe vidéo on va continuer toujours ko la brancher na CL Vert TV la pesi ba na vailler de bereka mbote toto landa toto za na makama minene toto za na marathon de prière bazaki wana fou et moulin na pesi ba na ya la rocher sali côté apôtre Idi Amin na pesi bango pe mbote pe bazana na biso ba na Nzambe nyo surtout balinga ngai na pesi bino merci sans oublier Sœur Divine Losambo vraiment maman Joëlla Flajo merci maman Bénédicte Makela ciao Ciel ouvert, lève-moi nique mon Nzambe mon mani loboko
na tata esemwami likolo balingami na ye ciel